Que Dieu soit loué. Naïbisi Moutenir se place sur l'anda sacerdoce raté. Jamais, jamais, jamais errata. Faveur Nzambe et Zalamakasi. Merci Vincent Chilouzi. Naïbi Ozolandaga en direct na Belgique. La Belgique, faveur Nzambe Zalikolo na Bino. Naïbi Samoutoumou Ozolandanga boye. Papa, maman, il y a un problème. De comprendre ce qui se passe à l'internet, de comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais je connais quelqu'un il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bon, Jésus a tondi sa biso na bilo nyoso bengi bolingo. Bolingo na so tondi na kati ya vie ya mutu. Et si li makambo so peut échanger. Alors Zamba pesa un message comme dans décembre. Toi qui na jeune il y a 40 jours 40 nuits dans le mois de décembre. Et permettre à l'année nouvelle, il y a 2020. Nzamba ben ngai. Et kozala na batibulation ya makasi na débit. Et ça na ba combat moko impossible na ba débit de l'année. Déjà biso tout na Congo, mboka na Congo, to yebi que chaque janvier tout le monde est situation compliquée. Et comme sur quand janvier comme sur historique na ndenge négatif. Je crois que Hollande va comprendre. Ba janvier nous sous problème. Mais tout le cas par tous les moyens tout surmonter yango parce que tout au Congo c'est très compliqué. Janvier nous sous tout l'exaka na ba problème. Maman tika na ibso loko moko, papa tika na ibisayo. Omuni nous sous salama sur le plan du diable. Nazo confirmé puis nazo assumer maram na oluba sur le plan du diable. Diable azo ko détruire biloko nyonso pona nini. Au moment où azo ko créer force satanique côté na biso tozo beba. To beba ndeni. Ba maladie eza ko continuer ko se multiplier totali degré il y a perturbation ya vie ya batu. Et comme tellement makasi makambo beleza ko beba makambo simbate. Vous remarquez makambo simba soutien la vie tout est à perdu mais tika na ibisa au lieu suko muto makambo simba ta lukanza moi lukanza mbezate biso tout toza l'internet toza ko finga tozo lubaka mabe nazo ibisa ndeko moko qui peut likambo na yo likambo zo déranger c'est Dieu là peut faire quelque chose. Bible lobi mutu moko ne mtaki déranger na problème mutu qui déranger na problème ni on a saka mutu moko ne zappe pas s'il te plaît ko zapete nazo ibisa mutu moko ezanani omoni papa on a 1 Samuel 9. Bible, il a perdu ses années. Ce côté a perdu, malgré qu'il a mboka mobimba, il million d'anyos. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À s'occuper kaka na likambu na ye, maman. À s'occuper na likambu na Bible lobi, ye moko kaka. A bengi serviteur, a bengi na mwana na yabi, occupé na likambu. Ils ont commencé à chercher les années. Baki na mboko baki, au cas de discrétion na bango. Yo pose un problème aux déranger. Problème aux déranger. Suis lango solution na kombo na yesu. Mais Bible lobi, taba ni koluka. Baketi bakutana na Samuel, bazwa solution. Na yebi sipe mutu moko. Toi aussi tu as tout perdu. Au moins 2019 tu as perdu. 2018 tu as perdu. Mais 2020, quelque chose qui s'est passé dans la vie na yo, kolanda distraction te. Au moins numéro zana na télévision. Bobenga numéro na. Nous allons prier ensemble. Je connais ces dieux là. Mutu a perdu qui azwaki. Tika na ebisayo. Tika na susuka mutu moko fana kena osukisa. Comme on est Bartimée. Bartimée qui na balabala, il y avait plusieurs personnes. Mais Bartimée a s'occupé qui na kanaï. Les longs na s'occupé na kana. Na boy na ngaka batu. Na bona landa ka papa na. Na bona landa pasteur wala te. Problème na ngai Bartimée ngabo tong na yoki. Comme na bomba secret à fils de David. Na gangi ngamoko fils de David, fils de David. Et pitié de moi. Fils de David ayoka apeta salinini. Ayoki ngai. Ndi a visita son appel na ebisi mutu mo yopi ka crier fils de David mota sur la démission benga lo ba pernga pe no crier kaka fils de David aie pitié de moi fils de David aie pitié de moi yo po ganga bongo na ke suki sana mutu moko wana parce que déjà na préparer moi si moko moi si ngo mnani moi so ne pe ba boyaki moi so na supi ba problème qu'est-ce qui s'est passé na vie moi so na Bible lobi moi si wana qu'est-ce qui s'est passé atangi makila yezera malembe akutana basali ya nzambe azone pe solution te akutana banganga kisi azui pe solution te akute pe banganga mokili azui solution te habite na okipe sko likamunanga ngamoko bebe lobi aluki akota na dimension sacerdotale akota na dimension sacerdotale ya ndeni bebe lobi ayoki ka yeso so le kapembe na bango yemuka lobi na motema na ye si je puisse seulement toucher les pans de sa robe malade ekosalani ekosila alors je m'adresse à quelqu'un yope na minitio tele makaka loba je crois au nom de Jésus prophète aux en Belgique
nalingi nzambe na yo amuna mama na nga na Belgique, nalingi nzambe na yo amuna papa na nga na Belgique, nenda muna nzambe na yo amuna bandeko na ba na Paris baza na Belgique. Je crois au nom de Jésus quelque chose va se passer nandimi lokwana moi soit na tanga makila ayaki même ba apôtre tira na biso ya secret dans sacerdoce oyeke ba apôtre banga ba ki mondo boniko yozo bana simbio qui sabi on m'a touché. Oh papa Yesu bato belé ba otindika tindiko zo mona bango te yo ke mama touché habité na sentir que ba toucher ngai ngape na nebisa mutu moko Yesu a senti que yo touché Yesu touché bloko mukile ça le côté ba sentir que ba sa nini ba touché yo ngai pe na minute yo ba senti que ba touché donc tika na nebisa mutu moko benga na numéro 1 bandaka kobenga loba prophète je crois à ton Dieu, sacerdoce et ratakate je crois à ton Dieu et na ndimi nzamba sama kambebele et na ndimi nzamba wana amimoni sama na lolenge bele tika nzamba pambola bino il y a que 5 minutes seulement ensemble avec votre serviteur le prophète des nations Père Condé d'Israël benga tout ça biso tout ça en cheval entre Bruxelles Paris Amsterdam ndesa to beti le solo tout ça na bande ko Amsterdam dobo benga na bino pour osakuna benga osana Bruxelles benga osana Paris benga et pourquoi pas bande ko Allemagne toujours quitter la bino kuna sacerdoce ratate to 2020 toujours tambola bisika nyoso to bete la banka lisola sacerdoce parce que tu comprendre les diables comment déranger ba tout trop na minute ya kabonganga nzambe retour à la spiritualité retour à la parole retour